original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tout en a Ozil Baritone. Ouais. On est musique à Maison Mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Ya. Likambo ya Général Elvis ndengaza kusamba na justice boye baki ba mwanza ebetami makasi ke bakangie nyonso wana ezali lokuta bolanda reportage oyo. Vincent Onokama a expliqué biso pona ba réalité yango. Banoko tika toyebisa binoke ndenge bamwanza ezali kobetama na ba réseaux sociaux mikolo oyo ke ba condamné Général Elvis na Wesh Palanga noko tika toyebisa binoke ezali nde lokuta fake news, c'est-à-dire information ya mabe ezali nde na ba groupe ya ba journaliste moko oyo ba vérifiaka information na source te musala na bango kotambisa bamwanza pona konuire pe kobebisa image ya les policiers du peuple et puis les généraux les plus compétents de mon pays. Kasita Latina, journal télévisé en lingala facile et si eyebisa kabino pe ezali ko continuer koyebisa bino ke bolanda biloko wana te Général Elvis azali nde vraiment na mboka pe moko ya ba général le mieux formé bino moko ba prouesse na ye surtout na ba exemple lokola kaya ista oyo akitaka kuna pe a maîtriser la situation avec impact na idéologie surtout que baba maka ya kutu libanga azoka me a réagissa te a beta talisa si mon côté ye a kalmande kaka situation e bongo oyo etali ba situation na kati ya stade de Martyrs nokotika na yo kuna kutu ba supporters balela ye fort parce que ye soki akiti solution ezwa makambala moko parce que ye azalinde le policier du peuple et puis le général le plus compétent de mon pays. Kasi oyo ezali kobeta mana kombo na ye ezali nango kaka ba mwanza ba bikomelela ba masolo ya couloir tope oyo tobengaka ki radio trottoir donc tope songi kaka kasi tika toyebisa bino ke azali na ye calme posé surtout que akoloba eloko moko te po ezali genre na ye te azali pe habilité ya koloba te po musala na ye ezo permettre ye pe aloba eloko moko te tala dossier oyo ezo beta makiti toko makasi ekani toyaki kokota musala oyo po biso moko nde toponaki yango jamais tokotrahir yango jamais